Bonjour Bandeko, c'est Gilmas toujours na kati ba analyse kitoko. J'espère que boko sepela nango. Lelo nangi tumoni biso tu JB ndenge aleki asali interview et pas sango mokonzi makambo belé. Ça ne fait même pas 2 jours na lobaki nini affaire ya Joka na ya Wera. JB bolinga te akoleka na télé ko sala pe point de ba mise à jour na makambo nyonso. Na lobaki nini parce que sango aza canal ya ba opposition ya Fally na Wera. Tout ce qui est contre Wera na Fally eza makambo ya Gauthier Seye na Sango Mokonzi. Oyo a comprena déjà culture ya information na biso a comprena déjà. Alors JB aye koloba nini? O nga na retenir na makambo yango place alobela ki penda ebele aye na makambo ya Kabengele ami longoli na kati ya lobi eza makambo ya Kabengele na Roger Ngandu ye aza rien. Mazo bosa na ke Roger Ngandu aza porte-parole na ye. Tout ce que porte-parole a lobaka eza maloba ya mokonzi. Eza neti Patrick Muyaya. Soki Patrick Muyaya lobi likambo et puis ba yeko loba eza ko engager gouvernement te, cela veut dire qu'il y a quelque chose. Oyo JB aza koloba eza affantillage ponanga parce que un porte-parole tango aza koleka à l'équipe mbala moko te à l'équipe presque 3 fois na émission ko s'attaquer na Joka. JB a intervenir était attaquer président et puis Mosnani Roger Ngandu aza porte-parole atika koko sabiso lui mutaza kotinda ndenge balobaka Wera tindi Sankara attaquer porte-parole. JB il faut pas assumer que ye attaquer président tangu porte-parole aza koloba na kombo ya président ndenge tambolaka. Alors mingi pe akoti likambu ya Wenge Lisaponge toyebi déjà ndenge polémique tambolaka. JB atambolaka na polémique ce botali bien historique ya Wenge ya bango mibale botali pe historique ya Fally na Fere ezotambola ndenge moko sans actualité ya Fally Ipupa Fere azalaka na baisse balobelaka pe yete. Sans actualité ya Wera son pe JB azalaka eloko te. Depuis actualité ya Wera ba memi makambu ya nini makambu ya mwasi ya Wera ba fing doke ba tie JB pe bakomi ko tiaye aza faible azoko ka kobeta te. Même chose ndenge tambolaka na 5e génération Fere Fally abeti bakomi pe kokotisa Fere na kati. JB lelo akomi ko sepela na polémique wana ekomi ko simba. JB soki lelo akomi ko zwa audace ya koloba kobeta c'est parce que si batie polémique batu baza kozela batala pe soki akosala nini. JB akanisa te ke bazozele po aza gra po aza danze. Eza parce que ba comparer ye na Wera son c'est tout. Même Fere gola tang baze ko benga aya ko beta pe. Ce n'est pas parce que aza grand mais alaki pona sens ya comparaison. Et loko batu j'espère que bako comprendre yango wana. Sika soto koti na base na détail na kati ya makambo ya JB na Wera côté na avant na kota na Lisaponge tolobela non mariage. Alobi babenga ki ye il n'était pas invité. C'est normal mais quand même na mariage ya mwasi ya mwana na ye alobi bien que comme ba invita ki était yango pe ye pe invita ki Wera te donc ezalaki ko futa les pour et dans pour dans. Mais loko ya grave ngai na constater to mona ki mama Sylvie Mapata na mariage ya mwana ya JB mpiana mama Sylvie akendeki kuna to mona ki na Amida Shatir. Donc tolinga te na mariage ya mwana ya JB Wera son était là représenté par sa femme. Sans ce sont des réalités, ce sont des faits. Oyo JB a bossani na podnani na plateau. Encore une fois, JBP azako mema batu na polémique. Polémique yango eza nini? Balo bakaka ezalaki boza. JB azolinga komibimisa mwana malamu. Mais abosani ke Wera son a joué une carte la plus intellectuelle et la plus intelligente koleka JB. Wera bango bayaki na mariage ya mwana na ete. Mais na mariage ya mwana ya JB comme Wera aza mutu papa social mutu azana mayele koleka bango, il a envoyé, il a délégué sa femme propre, ils appellent makangute mwasi na ye yanda ku mutu akendeki ko représenter Wera son. Alors il faut koloba grand merci et puis respect na Wera son parce que soki JB koloba a ignoré que maman Sylvie azala quitté
akosi. Mais nous tous tomonaki makambo tomonaki Mama Sylvie na mariage wana. Sika po nazana ta ebelete lelo tokota sika na muzindo ya nani ya Lisaponge. Et sika makambo Jibe on dirait Jibe aze ko répondre yango mais ye moko azana kobanga parce que ayebi muzindo nango te yango azoloba muta ko sala interview ya bien eza nani DJ Masela. Mais Jibe ye moko so botali bien azana reconnaissance que ayebi histoire était akuta ki bango kokuta. Soki lelo batunie histoire ya Lisaponge akoloba oba kopesa ye. Disons que tangu basalaki Lisaponge wana na 97 bazalaki na likopa na bango basalaki na ko ba ignorer ba zingzong ba ignorer ba emebwanga ezalaki na periode wana ifalaki ko ignorer batu wana. Mais lelo sikawera fungoli motema bite toko ignorer mutute na ba vieux ba pesaki conseil bango tuto tia bango na conseil na nini na idéologie ya ebandeli parce que batu basalaka likambo eza batu baza komona na te ezalaka pe na ba administration cachée invisible o baza ko tia ba force yango wera zolinga kotia bango nyonso na kati ya histoire. Alors toka mwate soki Jibe azako se limiter kaka alingi ko sala ignorance ya wera azoloba même si azalaki cofondateur mais azoloba balobela batinda kaka nani Blaise Boula ate pardon nani oyo DJ Masela alobela ye muto ya ko sala interview vrai mais soki DJ Masela ye moko déjà si alobaki Jibe ayaki koya soki lelo pe DJ Masela bayambie na sango mokonzi soki DJ vraiment aza clair net aza muto ya lokutate akotia jamais Jibe wana même ba aimé bwanga bakoloba makambo ya Jibe te parce que Jibe aye tangu baza ko changer kaka kombo mouvement ezalaki déjà al aimé bwanga si alobi mouvement ezalaki na structure ya Célio Star et loko kaka eza différence eza ko changer kombo eza neti obotami na kombo ya Chintuka mukolozi bateme ba changer yo kombo komi Jibe est-ce que échanger kiyo et ko changer kiyote donc ozaka la même personne mais au changer de combo wenge wana engaki tikala na kombo ya Célio kaka lelo soki ba vieux ya quartier ba pesa ka bango makanisi wana te bangaki batikala kaka na kombo ya Célio Star mais comme basala ke kaka ko changer kombo etikala jamais ko changer Aimé Bwanga koma mutu mususu Zingzonga koma mutu mususu DJ Masela koma mutu mususu nani oyo wera sona koma batu mususu na histoire ya ebandeli soki oyoki Zingzong azoti ya wera na ebandeli oyoki histoire ya Aimé Bwanga bazoti ya wera na kati histoire ya nani ya DJ Masela bazoti ya toujours wera na kati mais c'est normal Jibe azala toujours perdu na histoire parce que akuta ki déjà bango malheureusement histoire est teti histoire kotika la toujours histoire Jibe akuti bango na likambo na bango déjà eza ko continuer zo salema ce n'est pas possible aya kotia libaya alobaki ngana sala kiboy to sala kiboy c'est presque impossible parce que réalité et ko rappeler toujours peuple congolais que Aimé Bwanga loba Zingzonga si alobaki DJ Masela lobaki wera pe aza kolobaki bango babandaki ba Jibe baye ko kolisa baye ko bande baye ko kota na mouvement o DGC bandaki ba guitare ezalaki déjà ko betama ava Jibe ba drum ezalaki ko betama ba nzembo ezalaki ko yembama ava Jibe donc Jibe aye ko kuta histoire ezalaki a marche ozomona vérité yango wana Jibe ata alingi asala mwa ko chola ko chrétien wera histoire kotika la toujours que ba wera batu babandaki premier drummer ya wenge wera son akenda pe na basiste Aimé Bwanga zoloba wera mutoze ko gérer chorale orchestre wera ze ko gérer nenga ko ba chanteur wana azalaki wana donc on ne peut pas changer l'histoire Jibe n'est pas un musicien oyo akoki ko encadrer batu Jibe tango asali mouvement akendeki na batu baza déjà ya kotonda baza déjà bien formé baza déjà na maturité yango tango bakendeki Jibe aza na capacité ya kobongisa te ya kosala orchestre ya sikate o bayaki wana bomoni orana bango bazalaki pende ya likolo mais comme wera azalaki ne bandeli azali ko gérer na ba musicien ba chanteur ndenge Aimé Bwanga lobaki Jibe akenda wera créer Jibe ya sika DJ Masela kenda wera créer DJ Masela ya sika nan mutu nyoso akenda wera remplacer ye
Alors on ne peut pas changer l'histoire. JB restera toujours un venu na wenge. Histoire retiendra que Wera aza ba premier batu babandaki mouvement nanzete sake kutu ezala makambo ya bana eza makambo na bango bakoli nango soki botali bien mutu oyo ekotia division na kati ya wenge eza JB parce que tango JB akoti mbutu ekoti ba division ekoti yango tango abimi akei Wera ayeko zwa conscience que il faut na loba vérité yena DJ Masela baloba ba vérité ndenge wenge ebandaki tango bakomi koloba JB azokoma gêné parce que lelo baza ko découvrir que lisaponge o balobaki ezalaki tango conflit ezalaki mais lelo conflit ezali lisusu te moye JB abatama ndenge na ndenge ki fondateur ezate même si bakolinga kolatisa kaka bere kolega komeka kokomisa histoire yango kaka ndenge ezalaka réalité eza kolakisa na biso déjà que JB atikala jamais kozala ne bandeli aza parvenu kaka lokola batu lokola ba JB lokola ba fere aza parvenu lokola ba lema ba soki banani oyo ba Blaise Bula na ba Adolphe. En tout cas naza koya na histoire mobimba na émission kolanda bola nanga bien bo partager bo commenter bo s'abonner.